musique na biso eza sous na valeur te. Robin on a bien na ba qualité lokola en atalaku. Problème est-ce que donc nenga zabo vraiment que to le bakeno Robin vraiment ba fan ba ya te poza na musique te. Giye ngana linga malela na ebo yemba te metan na yembi bato ba yeba ke eza héritier yembela nzemba mundibu. Boye ba no so tudilo asale loko. Bato ba ya pona tudilo. Bato bena ba ya pona tudilo. Nabi ke DJ Billy place avant que aleli e bangi c'était bato ba ya pona tudilo. Pas un sénateur. Matissa volume. Qui to landi pona ba musicien a to na biso go. To na biso. Je répète, moi je suis pas là pour faire la batouba marketing. Vous comprendre. Maintenant on ça l'analyse comme un journaliste. Tu suis battu le roi David Beckham. Tu suis battu le roi petit nanga on a ni bébé Bouchou. Tu suis battu le roi fiston Yampagna. Na équipe na bango nyo sonde bazagi na Villanova na nde balongwe. Patrick Beckham. Sur le nazo yebisa yo ba artiste ba musicien ya Villanova. Ndenge balongwa bango nyoso. Tu suis battu le roi Thierry Mugler. Tu suis battu le roi nani contre maître Ibrator. Toyoka penda ba niveau ya koyemba parce que na meka koyemba moi muke. To na oreille musicale. Robino ana voix ya bien mais on s'embrouiller na musique. Paulo Lingarabata Fox, soit tu as paquet na ye, on a besoin pas zongi sango. Yebisanga pesi par exemple, c'est na critiquer te, aboli misanga na bi ke bande on a bino tout bolinganga mingi. Abengi par exemple fondé mona, abeta na Atlantique on a pesi caché na 5 millions. Nenga pesa ba mission est-ce que 5 millions les zonga. Robino betaka rumba. Musique ya lelo eza rumba bato fo ba yoka yo. Ce qu'il fallait à disque d'or pour na rumba. Mboka photo yebisa Robino azonga abeta musique ya rumba. Ba réalisateur a minene le roi aba vision. Bato ba oyeba ba valeur na bango te. Voilà pourquoi ceux qui to linga to lo ba vérité, bato bazo linga ngote. Ma chérie, to solo là. Parle Tudilou. Abengisi Robino Mundibu. C'est bien to appuyer artiste. Ngayo na ça le marketing. D'abord on a benga batu nyoso bo soutenir Robino Mundibu na ba concert o ya beta na ba show o azanango. Abeta rumba. Et Ferré ba conseiller Fali. Oso comprendre. Fali pour pas DiCaprio Tchaki la merveille artiste mboka na ngai Trésor Bolembo ngayo na otombo la musique ya Congo Stade des Martyrs wane rotonda. Fali pour pas Stade des Martyrs wane rotonda. Batika rochayo na polémique na ba vie na yo ya wenge. Omoni bato ba oya na sima na bino wana. Fali pas meme poto. Na oyembelo pesa nga 5 nzembo ya missia différent na oyemba. Otu nga pe ya mundi. Mbote na bino bandeko balandia émission na bino bolinga kaka eyinda kaka avec votre humble servante Gabriela Ilondo Mbokelengi Mbokelengi toujours yakane ba innovation na yendenge zala kaka parce que babi média ezande bo solo kanenge moko alobaka lobi toza église au milieu du village vraiment toza pona mtete to pona batu nyonso ba pandisango Roma Mbokelengi Roma aseple ki bongo to sala analyse ya ba musicien ebelo bazo leka na katamboka ngola na production lui-même le sénateur Paulo Tidulu vraiment to nga mingi to lobela mato sala mingi analyse na makambo tali Robin Mundibu o akobeta le 23 et puis le 30 octobre oyo mingi vraiment na terrain ya oyo na français ba benga ngo terrain parce que ba te belé soto bi camp ba te belé ba bi camp te camp za terrain oza na zaba na palanka vraiment mais Mbokelenga sepele bongo abeta masolo na collègue na bibongo Trésor Bolembo aza de la presse donc azana nga pembeni ya Mbokelenga bomaka et pourquoi pas ya si mon vieux là côté babi de king ye moko mon vieux azana vraiment ba ya nanga vraiment ya presse vraiment habité to ya petit na so Mbokelenga po ezala ka bien mais là vraiment je sais d'abord la réalisation de Abba Vision Abba Cook lui-même mon chef mon boss le boss le plus simple, le réalisateur le plus simple, azane simple, alingana lo belete, ya okande to lobaki. Là vraiment na réalisateur nanga fongol nanga plateau nanga vraiment pona ko mona invité nanga oza sur le plateau na micro ya Mbokelengi bois tardi. Bois tardi Mbokelengi. Mamango ya mbinga lelo la
Merci beaucoup. Merci parce que vous accueillir nga. Toi na Aba Vision. Aba Vision. Vous s'abonnez mingi mingi wana po awa benda boyoka masolo. Là je salue mon vieux King Yanakle, les baobas de la presse ici à l'Angola Moutaro Boya à Lukanga to solo là. Merci, merci. Trésor bolele babi mona mongo babi bota mamongo kelengi taka bisoba na mongo bi mosa mukusa lekita banagu mbo kelengi ngapesa bino toujours bilengi bino bolinga bongo te na matisala bino toujours ba volume bolenge ndezala kama solango ekende ka balobi production ya le sénateur Paul Tidou azo produit ba musicien ebele na kata mboko mais tozana na Robin Mundi parce que ebike tozana 4 mois mo 3 mois nyonso yela na ba musicien bazoya ba défiler a ba obeta a mais to beta na lisola Robin Mundi bu bazo produire par le sénateur mais étant que yo mopandi sango album nini ovoyo mona ke Mundibu ezo éclater na minute ovuma ke na ngola bako keire epe asama kamba malam. Merci beaucoup, merci à le sénateur Paolo Tudilou que je salue en passage. Je salue aussi DJ Marlon na Palanka Lengi vraiment et Azawana a en émission. Merci Mogelengi photo loba parce que tout ça la analyse le roi va journaliste le roi va pandi sango. Robino na ebike aza musicien congolais Robino na nia pesa moi toli muke poto sola no mambo musique na biso za sous na valeur te Robino na bien na ba qualité lokola en atalaku sundeli musicien atalaku mais mboka moi je suis pas là pour insulter na ero finga te nga naza porte-parole ya musicien waka krinini naza porte-parole ya musicien te je suis Mopandi sango journaliste mamna aloba DJ Marlon ayebiango viena nga na Clé Kingi ayebiango nga naza journaliste tozo sala ba analyse poto to se comprendre Robin faut a ça l'effort pour la musique on comprendre na o conseiller ande gonanga mungala na ebi que c'est un grand artiste c'est un grand artiste mo ya bien mais abeta rumba parce que lelo na Congo tokoma kolinga rumba trop de makelele wana ba générique wana beta omoni fe na biso waze quoi bato belé ba e barate waze quoi abima na signature et lelo a s'imposa à vanda qui peut croire que waze quoi roza na ba niveau o azana ngolelo on se comprendre mais tout le monde toyeba que waze quoi azam ama kasi na ba générique mais lelo yoka ke bana ba koma oyemba rumba ya waze quoi là j'en profite encore pour na ebisa venanga album wana zo ya vie to yambango penza bien. Merci beaucoup. Là aussi, je profite aussi pour saluer aussi mon bongo, babi, yende mungto tonda ba verbe vraiment décortiqué, on ka nengeza la kaka. Mais tout le monde, on le dit bien, ba générique, lelo, tozo mona Mundibu parce que le sénateur c'est un producteur, un grand producteur, le jeune producteur na biso na minute na kata luanda o masimbi makamba production parce que tout le monde qui ba musicien belé, ba otako leka, ba héritier ba lekaki, ba bina filé ba leki, mais tout le monde peut Patrick Bekam pas à la kia. Mais la minute toba na Robin Mundi, on le bika ke non abeta rumba te. Mais est-ce qu'album aliboso Robin Mundi va tikala abeta rumba te? Mais na lobby to solo la clair ma sœur, to solo la clair pardon. To solo la clair papa. Soro zui bena batloa ba David Bekami. Je répète, moi je suis pas là pour na ça la batuba marketing. Vous allez comprendre. Mais na ça l'analyse comme un journaliste. To zui batloa ba David Bekami. To zui batloa ba petit nanga ona ni bébé Bouchou. Tosu batulora ba fiston ya panya na équipe na bango nyoso nde bazaki na Villa Nova na nde balongwe Patrick Bekam sur le nazo yebisa yo ba artiste ba musicien ya Villa Nova ndenge balongwa bango nyoso tosu batulora ba Thierry Migler tosu batulora ba nani contre maître Ibrator toyo kapenda ba niveau ya koyemba parce que na meka koyemba moi muke to ana oreille musicale Robino ana voix ya bien mais on s'embrouiller na musique on comprendre Congo n'a pas besoin ya ba scénario wana. Oui, Paolo Tudilou, c'est un grand producteur. On a bien parce que bato belena nous toso la mamba Paolo Tudilou. Tant que mamba piraterie koti phénomène combatté hier, ba mission congolaise ba a soufflé par rapport à Paolo Tudilou. Lui il fait seulement son travail. A bengio, a pesio caché na yo et public hier ba futi mbongo na bango a récupérer mbongo na ye. Ngana oloba pona Robino Mundibu. Nazo insulté c'est un mission congolais. Azana ba capacité Robino betaka rumba
musique ya lelo eza rumba bato fo bayoka yo soki fallait azwi disque d'or pour na rumba. Bolembo, mais tant qu'on va que fallait azui disque d'or parce que c'est pas seulement fallait en jouer à Kabarumba. Mais comme on a ce Robin abet à Barumba, mais pourquoi fallait inviter peut-être na concert ngabeta na Europe? Voilà toké nango na polémique. Bon, na expliquer polémique. Non, eza polémique te, to ça la juste analyse. Polémique eza mabete, polémique elingo la kisa, to e polème musique congolaise. Batunde ba comprendre te, ba mema polémique lokola, ba insulte non. Polémique elingo la kisa, to e polème musique congolaise. Toko epole yango na ba conseil na ba critique na biso parce que artiste ndenga zawana lelo to lobela mondibu lobi to lobela Ferregola to lobela Fally Ipupa to lobela Héritier Watanabe to lobela pe Fabregas to lobela bango nyonso parce que lelo komi batu ba komi ba journaliste ya babatu donc journal mutuwana chronique mutuwana po yebi ke ba rozwanga na concert mobo na rodiembela na OK poto on comprendre mais tout ça na besoin makambo na te biso to za église au milieu du village. Makambu nazoloba ba DJ ba yebi yango. On comprend DJ Boîte Noire ayebi yango, DJ Colonel ayebi, Aba Vision notre patron ayebi yango et DJ Marlon ayebi mamuna loba. Mboka, photo yebi sa Robino azonga abeta musique ya rumba. Bolembo. Et là aussi, je profite pour saluer Balobi Bongo, Gérard, il y a Junior Boula, Michel Beleza là. Je te salue là où tu es. Tous on continue toujours. Olivier Kanga, Vita, babi, yemoko le grand cambiste, vraiment Kalibanda, Junior Boula, Nanezala, Capo, Makambo qui n'est bien. Si quand les lozo boyake, mon dit boisana barumba te. Mais entre temps, obi que sénateur PC a obéta 2 fois. Les 23, na les 30. Mais les 30 a obéta na VIP. Est-ce que VIP ana donc bashungba okota te pour tout le monde ba meme pe na milia batamangala. C'est que na milia batamangala ezaka po ayo bin so ba chana nu boye ou bien Alex Abisso danser na libumunene mais VIP. Est-ce que na VIP ozo kwa te que bashungba okota fo yoka mo ba musique mo bien. Na bien, musique o ebeta en Angola, na grele apena en production. Babengi na grele ebeta dansa du nene. Wana be abeta VIP te. Problème nanga eza nini? La musique, to solo la bien. Na lobby bien, je répète. Elle n'a pas la musique ou comment? Ngai na ebita soso comprendre place nga. Problème est-ce que donc nenga zabo vraiment que to le bakeno Robino vraiment ba fan ba ya te poza na musique te. Giye ngana linga malela na ebo yemba te metan na yembi bato ba yeba ke eza héritier yembela nzemba mundibu te to so la te yembela Akoma tanzete wala sko nzembo wala nzembo te ma sœur Aba vision Montréal vraiment omona makambo luka bolembo donc babi biso bana mongo to ba toujours ba vérité biso bomba te parce que babi lobande to bomba to lala na likambo mutu na mutema te il faut to loba bongo te Karine Bokole ma grande sœur chérie Carlos Mvula depuis Canada bolanda biso bolembo tout la nata yo mo vraiment est-ce que vraiment vous nous okanga makasi boy akotoni sata otoni sate mboka est-ce que ebi ke biso to zana besoin ba Robino to na besoin ba Fabrice toi on a besoin de Beckham, toi on a besoin de Héritier, de Fally, de Ferré. Parce que ceux qui n'ont bien na plateau nanga et ça l'a peu bien parce qu'il y a des artistes en moka nanga. Il faut na tombo la parce qu'il y a des tombo la drapeau en moka nanga. Mais auto ça l'analyse. Toi sunga musique à Congo. Toi sunga musique à Congo, musique est koufa. Je dis bien que les autres ont la mundibu. Lobi to la Ferré, to la Fally, to la Héritier bango nyoso. Robino mundibu n'a posé aux questions. Na yebi na nga rumba na yeti na yoka en musique mais c'est comme si premier album en sala o abima à part vocal à la maison mais nzambo héritier kana yeto na nzambo ngo ya gio yembi wana vocal na pas sala quand même yango lemse yango sa mundibu mama na ngai madame na ngai ya ndako mama ya bana na nga Sophia Kamalekele merci à toi na musala nyoso sala binda soutien koto merci je salue aussi les patrons Junior Boula balobi palanke lengito zala wana elongo na ba DJ Marlon tobetaka musique ya goût et ça la moi bien venanga Blaise Kababo Kulaka et Douglas Ibondele Gédéon Kabongo top 5 qui n'a pas si bino moté maman nalobi boy Robino Mondibu aza musicien ya Congo ngape naza congolais naza journaliste congolaise ozo yoka diaspora congolais OK naza journaliste diaspora mais naza congolais nationalité nanga eza congolaise OK Nalobi boy, Robino Mondibu c'est mon frère.
Robino Mundibu azande konanga ya drapeau moko ya mboka moko. Ba réalisateur a minene le roi a ba vision. Batu ba oye ba valeur na bango te. Voilà pourquoi ceux qui to linga to ba vérité, batu bazo linga ngote. Ma chérie, to solo là. Paulo Tudilu abengisi Robino Mundibu. C'est bien to appuyer artiste ngayo na ça le marketing. D'abord on a benga batu nyoso bo soutenir Robino Mundibu na ba concert o ya beta na ba show o azanango. Abeta rumba. Mais oui, merci Bolembo. Mais ce que le bec est abet à rumba, mais bah on peut pas bêter ba rumba, bah on t'a collé capé ah. Mais tout le monde a peine à quatre rumba, mais bandoni na bango pe zaki mystique. Tant que journaliste yo ebi makam na loba, auto les capé kala mingité, mais bah ça peine à ba rumba quand même. Tout temps ba kombo ba tu yo kimani. Tanga ba kombo na ba on a offert. Toi Patrick Bekam. Asagini. Mais azaki na ba show pas le père produire que mais tout le monde qui ba terrain c'est comme espèce qui vas-y. Problème ezani, problème ya musique na biso ezaboy. Tala nga na na oreille musicale moko na bandenge na nga. On comprendre? Nga na oyebi so omoni garçon no tangi komone Bekam. C'est un beau chanteur. Ayebo yemba. Azana voix ya kitoko, ana embellisation ya voix. Ozo comprendre? Robino azana voix ya kitoko. Ozo comprendre que soka sali rumba na ebisio eza mystique. Nga na za wana te parce que un artiste tant aye ko se produire en exclusivité toyebi bango na générique akobeta show parce que tout le monde bazana ba yeka te po ba yoka rumba mais tango beteli biso show ozonga pe na rumba bokoko ya mboka na biso wana na souhaiter ba condoléances na nga na famille Verkis ki ya mwangana ve na biso mateta na longoli chapeau pe a son âme o autotika biso vraiment avec VV immortel batu nyoso ba mission nyoso VV immortel vraiment ba condoléances na bino ba vie tapis ba Landry ba Clovis donc bozala wana vraiment c'est ça na oyebiso ma chérie. Toi y a des musiques à Congo. Est-ce que ebike na fongolelo mobo to sola makambo? Est-ce que ebike ba gaulois ba fanatique ya faire gola. Ceux qui baza pena ba analyste, il faut ba conseiller faire. Ba fanatique ya fali, ceux qui ba pena ba analyste, il faut ba conseiller fali. Pourquoi? Pour nani? Ah, à suivre to solo lango. To lobela lelo Robino Mundibu. Ba béret rouge. Mais nazo yebisa. Ba béret rouge pour n'était pas conseiller Héritier Salini, dernier fils. Quoi? Si quoi yo faire à Salini. To yesu na mambo faire. Yo no lobi ceux qui ba goulois bazana ni ba conseiller faire. Ya wana tout, tu comprends ni te péri ba béret. Écoute, na lobi ba conseiller faire, ba conseiller Fali. Ozo comprendre? Fali Ipupa DiCaprio Tchaki la merveille, artiste à mboka na ngai, Trésor Bolembo ngai na otombo la musique ya Congo, Stade des Martyrs wane rotonda. Fali Ipupa Stade des Martyrs wane rotonda. Batika rochayo na polémique na ba vie na yo ya wenge. Omoni bato ba oya na sima na bino wana. Fali pa meme poto. Ba ochayo na ba ranking ya buzoba. Mais to lobela Fali lelo te. Mais est-ce que Robino a outi makila wenge? Faire gola artiste Robino, pardon. Robino mwana wenge. Yo na monde okanela Robino. Yo linga nga loba mabe pa Robino pourquoi? Soki to loba makambo eza normal. Bolembo, na lobi ka Robino mwana wenge. Tu sais qu'on est dans ke Fali ba teba polémique te na mata wenge. Na lobi boye. Fali Ipupa. Boyo yebi ngote Fali ana problème na bata wenge. Moni boye ko bo mema. Est-ce que yebi peut-être que wenge ba bimisa bon genre bon chic ngana ne ba yemba nde binande. Na lobi bongo. Mondi busko nga bina mabe. To yega na mondibu. OK, mondibu ayebo yemba. Yo ni to ke na ngobongo. Mondibu ayebo yemba. OK, Robino mondibu ayebo yemba. Yo yebi sanga na oyembelo pesa nga 5 nzembo ya mission différent na oyemba. Otu na ngape ya mondibu. Est-ce que na yebité via na clé. Makambo na zoloba na yebité. Makambo nga na zoloba. Là je salue mon jeune boss, je salue moi si na nga ya ndaku. C'est le journaliste atanga moi si na ndaku to aga mi balé. Nga na vie na nga na clé. Sophia Kamalekele ma chérie, je t'aime beaucoup maman bana nga. Nazolo ba vérité maman, nazolo ba vérité. Toza na réalité, toza na vérité. Ozo comprendre. Ezana ba journaliste belé le loba loba kaka réalité mais vérité bazolo baté. Mais mutu nyoso linga me mangala ba ndenge na tala. Ngana ya mavie waze kwa awa na Luanda. O comprendre? Moku wa bongo. Tokenda na ye rota match na bobongenda que je sali en passant na 11 de novembre. Makambo viona loba nga te ba viona ba vie mo mystique. Malgré nga ya beta vie ready. Nga na zana mikolo na loba ga vérité. Malgré nga beta vie ready. No. Yo ebteke waze ko nga bunda na ready. Oyebi yango te. Siko bino bozolo ba makambo msu te bato bazo batama bozolo baté. So nga ekomi yo
faire même ba journaliste na poto boye mbangu bokomo luka bo finga ka fali soke ye o fali o même ba journaliste na poto boye mbangu bo finga faire bo valoriser bango mibale baza ba artiste mboka na biso to pesa bango valeur to pesa ba Robino to pesa ba héritier to pesa ba David Beckham tout le monde na ba prince babia bango nyoso ba bande que presse azaka presse azana pona ko kabola to azana pona mutu nyonso potango non to ba journaliste était papa est-ce que azaka non journaliste za mutu bo pour ba ke ba bomba ba vérité mobo mais tango balobi que nous toza église au milieu du village elingo la kisani cela veut dire biso photo panza sango oya sali mabe toloba ki asali mabe oya sali malamu toloba sali malamu nalobi pardon trésor ce qui yo ozana makasi capacité à interpeller bato est-ce que tu penses que entre nous s'il y a aussi d'autres obazana capacité à interpeller que musicien mo botaniste que soit aller en asimana mbogelengi moi je suis pas là ngana oyebiso que moi j'ai fait mon travail et ngana sala ka télé non pas pour apparaître ngana sala ka TV seulement pour être ndenge vient ngana na clé king apesanga conseil wana baba yana biso ozo comprendre ba vient na biso lokwa ba ikamba yo leka ba vient na biso ba die donner ya ngumba ba vient na biso lokola ba vient na ngabolo wa bonza kwa ozi ba vient na biso ebele na pesi ono exemple ba tu lokwa ba polem kendi yo mone muninga na tala niveau à polé lelo merci à papi moma parce que sala modèle moko boye pona ye ozomona que soki muto alinga leka na émission à papi moma quel que soit aza ndenge ni azobanga que na okende pas ya papi pourquoi pas nous problème na ngeza yango wana tant na loba mamba mundibu bino ba mona ngo ndinga na ofinga mundibu et on remarqué que na émission oyo bato ebele ba ofinga biso kande to leka bato ofinga na émission ba ofinga biso ba koloba ke to fingi Robino mundibu po mukolo Robino mundibu akoya baza na facilité oza pembeni na ye un journaliste faut tikala na place na yo ba DJ Marlo ba tikala na ba place na bango ba le grand gérant ya place yo to vandi Michel Beleza baza na place na bango ba vision azana na place na ye ya réalisateur nous aussi tous na place na biso lokola ba journaliste nani azo dévier territoire bazé belé kasi yo mta vérité tanga kasi ba YouTube ba YouTubien ba tuni ya question ba tuni ya mituna yango ba koma ko manquer ba via na clé mais nazolo banana kanda aussi mais nalobi eto solola mutu loko na clé king na kati ya Luanda mutu moko a osé a manquer respect voici ma micro tout na DJ Marlo question tu peux imaginer o ko imaginer biloko wana mutu moko boy a combiner égalité kasi yango benga ba antivaleur mais ngana ebiso ke ngana za l'homme des antivaleurs ata mwasi na nga na ndako ayebi yango mama ya bana na nga Sophia Kamalekele ayebi makambo na oloba les jeunes boss ayebi makambo na zoloba star leta et Fatih Beto mokonza ba keti nzamba ba keti na ojaenda bayebi makambo na oloba wana basi na nga na zaka na bango ozi ba vie na nga lokwa ba Paolo Makola atambolaka na via na clicking ba abu bayebi makambo na oloba nga linga buzoba te. Là maintenant pour cette production toujours, on fait toujours cette analyse pour nous faire voir Bino comment les musiciens bazoya le sénateur Paul Tidul, notre producteur le plus jeune, le plus fashion, producteur moi qui toque goût bien, mobile lengi, les boss. Bon moi balbi, ma production vraiment est après Robin Mondibu, toza bongo na bina filé azoso ngalisusu parce que tota cause année dernièrement. Yepe mususu yoka. Omoni to solo là. Au moins, vous avez bien affilé. Appelez-moi l'élève du maître. Vous comprenez? Si vous appelez-moi l'élève du maître, vous avez bien affilé à outi nakati ya Villa Nova. Malamoko tango succès yé, bien affilé comme ennemi à Fabregas. Tu peux imaginer? Tout à l'heure au niveau, bon biloko aboy to tikara yango kaka po bina fila na succès. Est-ce que tozo aider artiste na biso? Des artistes na biso te mais est-ce que yebi makam o bango ba weli peut-être le polo le lève du maître parce que ba pa mi bengi ba l'œil du maître. Est-ce que le be continuer ka bongo? Ma chérie na oye biso le romo boy. Na condamner bina filé. Na condamner Fabregas. Fabregas tango ayaka tango bandi musique na ye. Biso benda soki nzambe te mobulu. Biso benda mamba ko ya ko manquer ba ya tobo yi. Ya za ki exemplaire. Tant que tengama bana na yo baza na sima na yo bakozwa succès na sima na yo parce que Fabregas c'est un grand artiste avec disque d'or ozo comprendre omoni lo sort nango siko mabeto lo bate est-ce que yo oyebisa nga kendenge na lobi boye pona bina file artiste amuke yo mona muninga na yo bazonga nde na nzela batuloko basele est-ce que c'est le animateur amuke
Mais pourquoi kokota na barankini mo bobo koma kofinga naka na ba qualité ya Fally? C'est le loki na na TV azo finga Fally na kombo. Na ba qualité ya Seleyo, bato Fally baleki na TV bazo finga Seleyo. Oko imaginer que bato faire baleki bazo finga Fally, bato Fally ba finga faire. Toza batuko journaliste aloba mambo azate. Lokola ba vient na biso ba problème kendi ba aloba ngote ba papi mboma ba aloba ngote, ba youtubeur ba aloba ngote. Siko soto lobi biloko wana ko mabe mon frère, ma sœur. Non. Yo est-ce que yo muto oye na idéologie o muto lingo pesa bango concept batika ou bien ozolo ba parce que ba yoka ba gulu ba yoka ba beret rouge ba yoka yo est-ce que aujourd'hui quand tu dis que non bina filé un polo ou quoi et bongo ba héritier ba finga ba wera te quand même héritier finga wera place ni place Yolanda yango tala so ba tu ba yeba te o mon héritier na wenge musique à maison mère héritier exaucé na gradi ba vandi awa wera zolia asilisi kolia abengi exaucé héritier za wapi aipse papa za na chambre wera tindi exaucé ke benga héritier ya kolia héritier ya zui biloko o wera tikaki azolia oyebi niveau wana yango ba bengi fils yango ba bengi dernier fils de ba bengi dernier fils de wengete par rapport à ça eza logique faire égol à sa dernière fils ya wenge BCBG bon chic bon genre toyeba histoire toi bana gisasa on comprendre faire égol à sa dernière fils ya wenge BCBG 4x4. Héritier Watanabe, sa dernière fils, il y a Wenge musique à maison mère. Aïe qu'on rejoindre Wenge ensemble, pourquoi? Bah bengue dernière fils, quant à moi, na sali analyse, na comme on a réconciliation ya Wenge, héritier sa seul musicien. Il y a moi na muke na Wenge mobimba oya betina bango ensemble. Mais parce que faire Azaki na Kabuto, et que faire Azaki na Kacho quand même. Nalobi, faire Azaki na Kacho, un grand artiste, le roi faire Egola. Yebi sangata mukolo moko mona ba la exhibition na journal côté bakangi faire ou bien faire Abimi Kacho mona ta image moko. To so la ko, to ça batuti. Bolembo, il y a un problème nini na musique. Mais tu as vu que après R9 na la canne na yoyo, au fête anniversaire va tinye le ozon excité de Swana. R9 aussi, c'est notre collègue là, na sengi vraiment pas kota vraiment et ça nga vraiment moi bien, hein? Talaka toza na lisanga ya babi, ceux qui banjoko bazo bunda matiti ndeyo karapasi. Là, hein? Vraiment. Ya vraiment R9 bois tard. Oui, bois tard, nabi ke ba téléspectateur nyo to azolanda biso bambote place tout dino ba bonsoir. Bonjour, tard, oui, on a analyse par rapport à la musicien bazo de Yambile à la production le sénateur Paul Tidul mais normalement aussi mingi Robin Mundibu Azana le 23 na le 30 VIP et puis na on a évité Robin Mundibu est-ce que batu bakoyoka makambo ezana album nini to album ni musique nini o makasi barumba ni oya zobeta o peut-être public bakoya pe po ba soutenir. Merci premièrement pour la banane pesi Olivier Mobutu masana ngai na kokani na balara. Merci vraiment na question tuni ngai. Boye ba que non so tudilo asale loko. Batu ba oya pona tudilo. Batu bena ba oya pona tudilo. Nabi ke DJ Billy place avant ni ke aleli e bangi c'était batu ba oya pona tudilo. Pas un sénateur. Matissa volume. Qui te l'a dit pour les musiciens? Ah, tu vas na biso. Tu vas na biso. Bah tu vas pour le sénateur Paul Tudine. Na pesi ba mote place aux olanga kuna la royale. Na pesi ba mote ba tu vas pour le sénateur Paul Tudine. Ah bah oyoki masolo ngonenge kote. Faut yoka bien ngamba yoka. Ah Fabrice a lobby, ngala lobby le sénateur Paul Tudilu. Yango na oyebiso ke ba oyo ba soi-disant ba journaliste. Ngala obenga bango ba youtubien. On comprendre hein? Tolongo benga ba journaliste benga penda na ba kombo ya batu oyo baza ba journaliste o monde to vandia tozana mpaka biso Anaclé King o comprendre tozana masana ngai R9 Fabrice R9 tozana e awa tozana ba aba vision o to sa musala elongo na yo moni so batu ba oya concert eza pona kombo ya Paolo Tudilu le sénateur que j'ai sali Paolo Tudilu o batu belé ba oye ba valeur na yete yango mon équipe on est au vendre il faut tout se organiser tout ça les locaux mo boy pona Paolo Tudilu bango attendez tolo ba so ba oyi bango ba sala ba ko kate po boya na bino la stratégie te o babi
concert, c'est pour les producteurs lui-même d'abord. Asana en marketeur, il y a ma casse nous. Donc, il y a un marketing pour la batune, mais Asana gana pour un produit moi mais na c'est analyse to mais quand il batana moi mukena tout na R9. Mais pourquoi pas les lopé le sénateur pas constaté. Na place pe ya Robin Mondibu, azu pe ba musicien pe ya Luanda pe boye, ati bango pe wana ati pe ba caché. Mais au comprendre que non, Paul tout dit soit ben si mission mo ba uti Congo. Tant on a mélangé bango na bato na ba mission na biso ya Luanda parce que ba mission na biso ya Luanda ba na force té. Ataka ba kudouriste. Té abenga bango to beta na fondé té na bila filé. To beta na fondé té yo ebitu yo sala kit. To beta na fondé na bila filé. Abenga ba force té. Paul alingaka bato ya Fox so atie bapake na ye aza na besoin mpe azongisa yango yebisanga mpe si par exemple se na kritike te abolimisanga na bike bandeko na bino tu bolinganga mingi abengisi par exemple Fondé Monda abeta na Atlantique wana mpe se caché na ye 5 millions ndenge apesaka bamisio nio to estce 5 millions wana ezonga parce que sénateur asalaka toujours bamillion yango nalobi te so abimisi na 5 millions na ye apesi Fondé Monda apesi 5 millions estce 5 millions wana ezonga baloka ba lever des rideaux ne to benga bon bango tout ba interpréter ba nzembo oyo utaka na Congo yango ba betaka na ngala imsa ko vérité na ngola ba mise ba te bande ba interpréter ça bon te fina na clé na bi que place ça la nenge comme ça été makambo ba mona oyo c'était que no R9 fois la kanda ba mise te na imsa bino na ndolo ba vérité partout na ndolo kana ba mise na ndolo ba vérité na Congo na ngola ba mise ba te baza ba interpréter ba musicien bazaka na Congo. Donc mon yebisa ngai misani abeti nte mone kangi à part Fondé mutu asale moi fort moko non mais à part Fondé déjà ça yango na biso kayona kam na tangi kombo kayona na tangi kombo parce que tout dit le robimisa 5 millions na ye ni apesa 5 millions na ye abeti na Atlantique on tondi pe azongsi bambong wato ebite to mais peut-être même super apesa bango chance wana te quand même bolembo na lobi boye awa na kati ya Luanda tozala na Junior Belgado azadi en France que on s'allait à passer France ya mapatate ngato obeta masolo ya musique Junior Belgado ba japati ba o soki ba trikepa ba o nani soki nani kechi ba Junior yo mto tanga ba kombola ngona ebele na eba yo mto tangi na zotanga ba o na yebi ba kombola ba Junior Philo c'est mon frère artiste congolais. Salut à toi Junior. Mais yo muto rappelé ngai yango nazo yebisa yo que je l'aime. Junior Fila na pesi yo mote place au landanga. Bo ça l'effort mon cher. Bo ça l'effort. Biso to za on a poto sale la rabino pe marketing. Mais vous-même bozo linga bo pas traiter. Muto lo ga dode mbonda. Est-ce que bi ye dode ande ko nanga? Nga bo lembo ye bondembe. Si on effort ni dode azo sala. Ozo comprendre. Dode conseil na peso ndeko nanga longwa na Luanda zonga na Congo. Kende zonga Congo zo ba gaz na Congo ya zonga koto bo mandule ba Gilwando excellence baza ona ndeko nanga master nanga frère nanga excellence Gilwando monsieur le ministre merci à toi pour la misalo sala na roya ba ebisinga ke olukanga fort ya edo ya ebisinga ke yo ozo lukanga Gilwando wala master nanga ministre nga na ba master ba sénateur na ba ministre ne ve nanga na kla na ba master na ya ba député na ba nani na zolo ba boye ba musicien na biso ya awa to pese exemple Fabrice Mamna olo basoki alukuta japati azaka suswa la sakende banate baseli moko azongi na wenye musique à maison mère akende osani aluka gazi po na kombo ya wenye musique à maison mère boni ça awa na lobi que non awa toza pardon vraiment pardon bolimisanga koto na lemso bolo bageno R9 fa take ka biso ate awa to na ba misente toza na ba interprète même il est là mais yo jour no salaire mo lo mo bo na pas all god siko o yo ne t'a pas micro na pesa pe micro sa mo lo wana ezaka ndingo awa to betsa ba karaoke voilà mo yango wana karaoke o to betsa na Luanda awa ba musicien bazate musicien na Congo on a besoin de vérité bon c'est là Robin obetat tozaka na yo au monde on a podium. Et là maintenant, je profite aussi pour saluer aussi ma grande sœur chérie Karine Bokole. Bon séjour on a Kinshasa Sikozali, Livia Samba depuis France, ma copine Serge Macabo depuis Mayotte. Là vraiment nous avançons vers la fin de cette analyse vraiment. Et nous allons la carte Kendaka mais babi musicien va défiler belé. Robin après Robin tozana bina filé, après bina filé tozana Fabrigaz, après Fabrigaz babi héritier Azozon sous j'espère à décembre. Et vraiment un monde de la fin pour tout ce qui cité mais pour na lelo pour analyse lelo bolembo okokolo banini
Fali Ipupa Dikapi la merveille, bonne chance à toi mon frère, mon Neko, mon artiste à Congo. Ferrego là aussi avec son album Dynasty. Bonne chance à toi mon frère. Héritier Watanabe le 25 décembre dans stade de Marty Wanto ya ebele. Fali Ipupa to buka stade wana te poto robe bisango po eza biloko. Ba infrastructure ya mboka na biso. Mais to ça la plein poto kangisa bandoki minoko. Botika biloko yo. On comprend hein? Merci na bino so artiste congolais, c'est le Scram Imika wana otondi sango. Merci. Na zopesa. Robino aussi concert nyoso a Robin. Na lobi zela nanu. Nabi wenge zela pardon kokata te aba. Wenge beta concert mon stade de Martirawa. Ngana mona wenge ti. Viewe ranson vie na nga jibe mpiana vie na nga chakule na bango tout ba vie na nga. Wenge auto beta na concert ya réconciliation. Batondi saki martyr te. Oh. Ah boni boy ko na podium na sima podium ba telo ko mo boy. Doni. To solo la loi ba journaliste. Doni comme la système ba doni. To solo la lokola ba journaliste. Wenge etondi si martyr te ndenge batu babandaka kozela wenge. On se comprendre. Pourquoi bobo ma vérité? Comment la vérité n'est ni bolé mozolo ba yango to bi eza système doni kasi to mona eza Marie-Paul le fa beta stade de martyr wana po noko na ye propre André Kimbuta na makamura wango politique akimisaka Marie-Paul Congo Marie-Paul akenda exil na poto Bill Clinton na nango ayebite ke Bill Clinton pe akimaka kisasa on comprendre c'est que Marie-Paul a beta martyr wana a otondi sango ne fallait otondi sande wenge betaki venanga Zakari Baba so seul journaliste mwana na yo o asalela yo hommage vivant awa na Luanda eza ngai trésor bolembo sauf que ba journaliste mususu ba ebi valeur na yote bazo ba image wana ba mela yango mais naza na ba preuve vena opeso conseil wenge baba ndeko na yo fallait aza ndeko na yo za député vie yo za député na ye baka batu ba ebi histoire na yote menga na yebi yango vena ngai saka baba député silate zong sala pena vie to aider musique à Congo. Ba vie vers qui si bango badae. Papa makufa apporter eloko te na musique à Congo. Parce que tant que to lo ba ko porter eloko za que to bénéficier nini na musique à Congo. To linga to mema ba biloko moko boye, on comprend. Evre on a etagisa ba tu classité. Evre on a edika ba tuté. Evre on a construire eloko te na mboka na biso. Kofi Olomido aussi notre grand frère. Vie buzoba na buzoba. Si on a niveau ya vie Kofi. Na makambo via zo sala bino ba journaliste ba ko ka lobango te ponani s'il vous plaît, c'est au plateau, s'il vous plaît. Bon, les mots, c'est vraiment, on va en parler parce que, oh, non, c'est là, pardon. On n'est pas venu ici, t'es qui juste pour notre analyse. Oh, mais n'abi que ça m'a comme bête au solo, tellement comme musique. Bon, les mots n'abi que ça mon méchant, il y a une vérité ça qu'on fingate. Il y a babi, l'art se, et ça pour nous éduquer. Art eza pona ko éduquer mais lelo art na biso et baby art nyonso ya Afrique vraiment eza ya robeba surtout Congo yo lingo kota mambo na zoloba na yebike bato ebele ba olobango makambo na oloba vie na nga quadra cora mani vie Rambo grand artiste na ndenga mukete via idéologie tala lelo ba fruit na etala Fali Ipupa tant ozo ba tuloko ba wera son tala ba fait rigola tala ba héritier Watanabe est-ce que via rosa biloko auto ça aussi moi Monsieur Viewer Ranson, le taliban Watanabe, au talibé Robin Mopandi. Bon, t'es m'bokelenga matsaka toujours volume. Tout ça AR9 ou vraiment pardon. Non. Tout ça pour la gauche vraiment oui, quelques salutations parce que na continue pe na R9. Salutations na nga liboso. Na opesa maman bana na nga na ndako parce que yenda soutenir nga Sofia Kamalekele maman ya ba Stefi, maman ya ba Promedi na ba vainqueur wana motema na nga ya mibale na pesi Blaise Kababo Kulaka. Na pesi Douglas Ibondele, na pesi Yombote, Gédéon Kabongo, top 5 boss jeunes, les jeunes boss, pardon, petit nanga les jeunes boss, Star Leta et Fatih Beton, Zambia Baketi na Ojaenda. Pourquoi pas Mama Popi, il y avait nanga Popi, Anakle Kikinga. Et je salue aussi Major Tekaba Vitre, Seli Boss, ou à soutenir et Paulo Toudilou, le sénateur, Massanangai R9, Junior Antima aussi, salut à toi. Na pesi Junior Boula, les boss. Voilà tout le monde a DJ Marlon la kati to la DJ Belair mais na pesi DJ Marlon mote na pesi boss na biso Junior Boula palanka elengi esplanade moko ya bien et bolandaka masana ngai Fabrice R9 bolandaka Junior Ntimba bolandaka Nakle Kikinga bolandaka mboka elengi botara mboka donc moi la moi sur ça musala kitoko penda l'homme des antivaleurs yo trésor bolembo Maman Clarisse, na mobali na yo, nzamba pambola bino na bidia. Là, Romain, on a évité le beaucoup à gauche ou droite. À gauche, on a zamana R9 malgré oyeko kuta biso vraiment na kati parce que
On va en parler parce qu'on est là. Bah musicien bazoya, to continue toujours dans sa analyse. Makambu vraiment essayer belé ya ko solo na kati mboka o Angola. Et parce que tozo ya mabonka bazoya. Et moins de la fait et pourquoi pas notre sénateur P, sénateur Paulo Zoya bazo benga bango kaka tozo zwa bango et ça moi ja et puis na ba musicien na biso oyo bazana na listage oyo ya Robeta. Vraiment, premièrement, on appelle si le sénateur Paulo Tudilou. Ah, Mikolo Babenge, liste ya Angola. Liste ya Angola, pourquoi pas na Billy. DJ Billy le célèbre. Oh, m'ta 26 maram na ratsa parlant car DJ Moko tozaneka na parlant. Eh, Zambali misanga na boy polémique. Ah, le padre Jonathan Blaise na possible na moto bien. Vraiment, tu as vu que le programme ça déjà chez déjà tozana na Robino to banané le 23, na le 30 tozana bina filé calamité Fabrigas pe bazoya à travers sénateur Paulo Tudilou. Makambo oyo na esa bango batika bango ba koteka bikedi international junior team malobi maramoto recharger na bateau tout bazo kosa ki koma ki producteur toza dana Robino le 20 déjà toza en aéroport toza Robino Mundibu to ebike sénateur azana plein rosala manango déjà VIP za ya kitoko to beta pe na palara plein ya kitoko déjà na ebike makambo ekenango le 27 R9 azana kin le 27 R9 azana kina le sénateur Paulo Tudilou na bomba qui mena lobby kapo toko yoka fali popa stade année aux à la plein na pesi les boss papi fondetson na pesi ba moto na pesi ginson mbote na pesi Emmanuel Zidane kosi muto ambongo muto ala tarabia muto so ki parana R9 bana linzaka tina suki na pesi Loriane kama femme anti-gang moi so pesa ngala na vie Loriane kama na pesi ba mbote na pesi ba massa nga pourquoi pas le grand Gérard Gabi muto ayaka na makambu na massa nga Chikaya na pesi ba mbote pourquoi na ve na nga clair ah pas popi merci beaucoup vraiment merci na yo peut-être rapide mais aujourd'hui moi tamo bo pesa moi tana lobela moi muke na pesi ba massa na nyoso to ba journaliste na pesi ba cameraman nyoso to ba cameraman ba journaliste pe bazali ba cameraman ya bogar pe bazali na pesi no ba mbote pour la linga mingo mingi merci eza R9 simple serviteur na même umula mino lobel na bino RTVS 1 mercredi na 16h borola nanga lobby déjà samedi na 9h boroza image ngana oyiba ngoma mukena l'élection pour ezara biso na biso bandeko to vivre ensemble toza na Angola bon mokonde ekendaka bolimbisanga bato mutu ba monike na RNP na kanda na ngaka na expliquer bon pour comprendre réalité nini to vivre na ki mutema mabeni nezawa ki lukuta nini ezawa yango monike na ye na kanda mais bolimbisa bo beta bakute mais o ko répondre ngana ko zong c'est les réponses à double moi na maman ni barasima abota mpokelengi ma maman chérie je te sais là où tu es vraiment nzamba pesa mikolo belé abatelo simba nzete et pourquoi pas mon petit frère ça ka promotion grande sœur na Aba Vision TV gloire gumse yela grande sœur na yo mpokelengi Gabriela Ilondo on est toujours la biso bana mongo to bito banga katenga na tomba vraiment mon père ma mère doit tomba vraiment plus Mousswahili et Kendaka bongo à la réalisation de Aba Vision TV Aba Vision lui-même derrière la caméra là je te salue aussi mon papa je te dis merci mais pourquoi pas dire merci na cadre kitoko ba pesi biso et pas le junior yamoko junior boula babi le boss ya place au moment na place moi ma lille palanka vraiment ma blo abosé belete Blo abosé belete oye moko mimana Nova Strada nde babenga ngo kaka okiti juste ka ozo koma na bima wali boswana kaka to amaka na prince Junior Boula zawana vraiment il aura kitoko malil je salue tous les DJ na Katia Junior Boula et balobi bongo le grand Gérard lui-même Michel Beleza Yamara biso bien ça la biso pe bien et pourquoi pas muto kotani sabiso na makambo Olivier Kanga Vita là vraiment merci à vous tous batunyo so bolinga biso partout en Europe Carlos Simfula Bénédicte Kaluma coiffeuse petite sœur moi bien ça la paix moi bien vraiment merci à toi Aba Vision TV merci ciao mbokelenga Matila Kaka Matisa Voli